Ce total site c'est 001. Donc tous en number 1 Mokonza il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Là de télé sur le biso Marambia. Victoria Télévision, Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna on ndenge nanu. Donc total la Victoria TV na ndenga indusa na ndenga makambo. Potozo ba news alelo. Donc les pétroliers de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta le pétrolier, à Elbiso, Victoria TV. Donc à Luta Continua, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer, Nana Roboya. Donc ils sont tous s'abonner massivement. Dans une idéologie européenne, Botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida bilele na ndenga indusa. Victoria et Certa. Amen. Voilà, bonjour très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez partout à travers le monde. Nous sommes branchés sur Congo Victoria Télévision. Comme vous voyez bien, surtout que notre artiste comédien Chico Poulou nous avait quitté le 23 décembre, donc 2 jours avant comme à Noël. Et bien, notre cabisso et aujourd'hui, c'est la levée du corps, c'est-à-dire le 11 ans, la levée du corps à un cinquantenaire, na morgue cinquantenaire, ou à la place haute, vraiment quand il y a des conabisso. Chico Poulou, Mango, na place Victoire, toke nango na Kitambo, na Vélodrome, ou na place au corps et cause a vraiment exposé. Donc, toujours Pesara, merci. Tous aussi compatis ensemble, na famille artistique, na comédien, na surtout donc Pesara, merci Nabino. C'est à mon boss JB Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas. Merci mon boss, merci à tous pour la bisso. Willy m'a vu dans les coffres forts, un beau follow. Merci beaucoup à qui encore maman Yvette Mbi à Londres, à Dosenga mettre depuis la Suisse. Batos Bolingajema Ibele. Les groupes de la presse congolaise, non seulement comme Moussala, bon, on a interview, comment est-ce que tu as Koloba pour que nous compatis ensemble, maintenant surtout. Voilà, merci beaucoup. On a montage, on a monté film, à Benginga, Lobinanga, Gabriel Natio na casting. Gabriel Natio na casting, on sait que Azaki Kosala. Mais avant qu'on fasse pour les autres, gag. Alors ça, site ni parce que y a modèle de mentir en bas de Bosundo là qui va nous soutenir la banzonzing. Bon, y a modèle benga qui était point. Ngana kenda jouer pas modèle na kuta pour le temps. Oh. Ouais, na kuta. Mais non, bazin à tournage moi essayer pour faire continuer ngo. Na modèle. Et ça m'a bêté. Ya zui kanisa ko benga ya, pour mtenga na za ba film mususu mutu musu banda na benga ngate. Na ça fait Gabriel.
mais babi boza aza obligé benganga te aza obligé bengo te mais babi babi que na bozala matanga mais ba rando on dirait comme si matanga pour les bis na ba vrai caractère na ba rando msi bozala ngona cessé entre bino ngaza na rando na mutu te bo honnête le kana sundia ta wana za rando te eza rando te eza ki likambo pesinga kana na silike sili ngaza na rando na mutu te ni na belle sœur na ebi rando te ni na belle sœur na moi si za camarade nete na za na rando ne na ndene na rando neta même pas na ko mone pe bona yambie mais sur le bel de la TVC si non TVC là qui déjà kala voilà merci beaucoup Yagali donc na monde oyo otika ko menacer ba acteur ke bo tiaki pour la jouer te non pour le pas na ba caractère na ye to le ba caractère ke somme ta kufi to kosele makambo ke ozaki mutu malamu non azaki na ba caractère na ko benge pe boye ayeli 16h baninga ba ki 9h ya 16h monstre d'art vous comprenez oui M super sur ressources qu'on est aussi liquide soit ça libre on a 10 personnes va bien sous donc ça que tout le barakate ke total rakake o mutakufi ndena ko na ko sabino wa kazaki mutu malamu na nyonso azai pe na malamu na ye moi ça peut azai pe na malamu na ye azaki pe na ba caractère na ye pe amsusu pe ezaki pe ko pesa batu pe souci mingi parce que erazo régner botie na rôle principal aye 16h ça 17h abomelo ba montre so bolobi na aponyo ero azubila mana yake afasha ke on a succès les siko yebisanga siko so ça on a 10 producteurs ba osilikate ba osilika on dirait ki kabino na bien créer ba problème ba producteur ngana te bien de bande ko ngana créer les problèmes na ke lisusu na ba nzonzi même pas producteur ni yo yebiseke ko benga moto na tournage te producteur azoluka mbongo na ye azoluka moto aza na ta akotisa mbongo producteur aza commerçant akoboya ko benga moto pourquoi pour na nini non merci beaucoup Yagabi so conseil européen na artiste et comédien pour tout monde on dirait matanga pour le kaboli batu on dirait isolé zo continue isolement makamuna makamuni matanga pour le créer et kaboli mututé so tali na matanga ya mindondo nani matanga ya mindondo otena matanga mundueri ya leka ndenge moko bana lemba boye mais batu lema bakundi bazonga na bango biso beba na tozonga na biso toza famille ko beba na ngo radio quoi ko beba na ngo radio oui ata maman moko tabana babota maman moko tata moko babeba na après bazongani voilà c'est ça OK merci avec biso avec bana kitambo avec batu nyonso balinga chiko polo le monstre quoi on passe ces heures belé vous avez été en jouer en scène ba bon souvenir au gars si bien sûr chiko polo le goût to répéter nanu to répéter tout donc batu batala na Facebook bon mona ke ba photo o ngana publier ke za ba photo leloté eza penza ya kala tant ton nom Mickey donc c'est quelqu'un qui a contribué ya zaki doyen na biso na art pa banda yango kala mais bon akande baloba ya na monde ensemble tout sangana qui et puis tout ça là musala théâtre a jouer na film nanga dans une zing préfina Phoenix sorry na Eco RDC voilà donc non trop quoi émotion tous anonga ya tristesse ndeko nangai tous akane émotion ya tristesse normalement Il y a frère Bozarana et Bozara Madi. C'est ça. Vous avez été en jeune en radio scène. C'est un autre théâtre. Et votre ébi qui dans temps au moment où tu peux voir il y a moins distance na bande dénominé ba artiste et comédien monsieur. Il y en a tout aspect aux autres temps au jeune. So yeba go moto ati. Asa ne il année ce comédien de tournara. Le copain de Moutouloa Moutoumné loi pilulu boy dans monde art. Ils a est-ce remplaçant comment monsieur? Ah, ya ba manzambe
Batamo bayaka après 50 ans. Mais président on a touché dans mon point mais point où ils ont ça membre association. OK. Mais ça micro là. Toi démarrer 1, 2, 3. Bon c'est la première 1, 2, 3 actions. 1, 2, 3 actions. Bonjour Bilafile. Bonjour Tana. Boni papa. Qui m'a nommé Nzambe? Oui, tout le monde le loza jour il y a sorti il y a encore il y a artiste pour ça matin il faut. Pièce ni vraiment oyo tala oyo penda e beto Bilafile au sepela. Papa le pam. Au basala na ben sauver de loin. Bana makia pardon. Bana makia. On a indépendant à l'élan. Mais tout le monde est artiste et belé, musicien, mais tout le monde présence kaya yo moko Bilafile vraiment. Ni yo ko ba fan ni surtout parce que tout le monde est artiste et musicien bazate au passé quand ba œuvre ya pour nous le mettre tout le monde présence. Bon peut-être bazuna on tenté, on a dans 8 ans on a monani. Après moi je suis baroya pe l'obité va me suis baroza là jour enterrement donc tout tenir ba mo regarder. Peut-être on a bazuna on temps, on a bazuna tenté, on a bien tout ensemble. Lobby Isma au moins que sport au salionné lame de rasoir et simbi qui toko mais côté kabisote kangama na biso ti peno jouer sous pièce pena au bano sala théâtre après ça nga tolimoko pe na kangama na eloko wana donc on regretté fort donc on a écouté groupe say yesa si groupe na ye pe ayaki ko jouanga les susu to groupe to jouer na Gramalik alors biso na biso ngana o jouer défaut yo des défaut ne kangama yanga boy ba we mate ya boy yo za défaut hein donc yo ndima ka ba fi on kwa mutu munene wana ndima kaka ya ngwana mbongo donc ya lelo comme mon on so na vani pena na kepe Willy Michel kamo $100 boy donc ya mbongo ba bondo bilanga na conseil pena ya Chiko Pululu. Oui. Non, un petit souci que j'avais parce que Toyebi Bisson sur Pululu, il a marqué, c'est une référence. Oui. Aya a imposé le lengenaye. Et l'autre temps que tu jouer Pululu, on s'est dit plutôt temps que tu jouer Kizengi, on s'est dit que oh Pululu. Maintenant Pululu a qui maintenant charge ou na boutique la monane. Kyodo, to batum suba yana sima. Tala original et purité hein. Au comme na yo,
olingo koma mais okomi te okomi nanu te eloko wana non poeza sai aolela na 3 kombo ya komba pululu ya mwana na ye na groupe na ye ye moto apesa ye marole wana ya kojouer ya ndenge ya kizenyu wana piston sai oui ye moto apesa ye yango uti wana ya biso nyonso toza boye Isma, question yango eza boye lelo Chiko atiki biso toyebi ke Chiko aza acteur monene na comédie ndenge ajoueur bato tu bayebi na bacinema na ye mais toyebi Chiko balobi solo puluma akufi papa na 4 heures wana nayebi sio nazwi liboma nanobenga mayonnaise nakuta mpe mayonnaise mpe babenge déjà ke pula akufi mayonnaise aolela voilà donc souvenir malamu ozo garder ya ndongo Chiko pendant que azali vivant pula za bien nga nayebi nanga te nga na bana ngai parce que nga ona moni te na lobaka to na simbi te za nga te na baka oyo same pa na nga na ona simbi pula ndeko na ngai presque nayebi ke bilo tout pula sai na masuka awa na lobaka na za na presque tout na za na biloko tout pula sai na suka na ba chaîne presque tout to benga na Chiko ndeni to kutani ba to tourner liax ene to kutana kuna lianza to kutana Chiko biloko presque tout eleka partout oyo Chiko to sena Chiko nga na za na kati donc ndeko moko na ma bon souvenir na ye donc ande au moment là pour ngai voilà message fort na famille artistique pour la famille et vos amis c'est la volonté de Dieu volonté nzambe ba chapa ngote la vie continue nzambe batela biso na bana batike na mwasi na libota ya mama nzambe toujours toujours fort na bike et role kanango viezo continue nzambe batela biso ya visa mulai. OK merci. Non, c'est normal, il faut ça mabé, ça la mabé. Et ça attend na avenir, même attend mutubo solo la raté, même attend mutubo mona na musique solo lo qui a zaté ça là toujours mabé. Donc les amana muté, et ça qui pendant mabé makasi donc souci vraiment. Donc mabé makasi. Mon fort pour la famille et bungisi moi na bango azalaki collègue na bino. Mon fort ni ko yebsa bango pour réconforter moral na bango. Ouais, na ko yebsa bango bibelobi biso toza mabele toaki tozonga na mabele. Voilà, touti na mabele tozonga na mabele. O ezali important, mutu ezali ndenge to sala art na biso to ba payer ce quoi ko lope mobikisi. Voilà, donc lelo nzamba obenga biso un jour toza pemé na nzambe et rozala malam poto fonda na bisika malam na réussir à famille eza nzela na biso nyoso. Voilà, famille mobimba kimia na nzambe ezala katikati na bango. C'est vraiment important. Donc, il y a une centrale, il y a une famille qui m'a vraiment kobongisa papa, tiki banda, tiki mwasi, tiki bande kobaya, tiki tout baleki. Donc, c'est vraiment pas. Donc, on est tous en sengoté, kendeng na telemi bona mola batba filmer batba talanga na ok sengoté. Donc, ça c'est comme ça le spectacle était metoyé na yé pona mawa. Donc, pona mawa vraiment. Donc, famille, nzambe asunga bino vraiment. Qui mène en Zambie à la Katina. De son vivant, aux oies chance on a joué na Pululu. Non, na joué vraiment Libakou on a vraiment été pour nga pe na zamona kitambo ya liboso no neza matanga za no na ndenge ya quartier na ndenge famille après comme déjà na ndenge ya artistique pe mokili mobimba ta star. Donc on a eu chance on a vraiment été na CP la rap et to bande ko CP mokili mobimba na art na ye ndeni na yaki a s'imposer qui a salaki batu ba sepela nae ti lelo ki batu ba continuer ko sepela nae donc c'est ça babi elo rememi Pululu na kokufa eza régie o ba famille artistique nae ba salaka ye même pas famille artistique au moins na ndenga Congo nde toza biso toza makambo tanga azwaki makambo au mona donc eza bakinois toza bongo ezaka aussi là au mona aussi là ta yana otambola makolo soka ata artiste moko nde azokota boya makolo ka bati tanda koma itaraza makolo non nyonso wana ezalaka nini ekende ofanda na motema ya moto omona donc soki baartiste oyo ezalaka baponanaka de ekoma nango bino mo boyebi bajournaliste ekoma banzonzenga baoyo bakota te nga asalasala vraiment banzonzeki vraiment te
Donc boyebi ke eza bekiri. Donc boyebi sa bekiri wana batika biloko bekiri wana basanga. Au moins pe bekiri wana banda obengisa ite banzana bango na matanga. Ba lela pe mais banda obengisa ite. Au moins donc binonde ba journaliste boyebi ba secret ya makambo nyonso boyebi sa bango batika bekiri wana oyo ezaki bobengisa muta oyo a jouer a muta oyo a jouer a muta oyo a jouer nga bobenga bino ngai te pour nga jouer vraiment banjonji te tamso bolo ba kansa pona nga te na loba po na batu nyonso do botika bekiri oyo za mipiko bata a ba yaka te bata a ba kota a te bata a ba kendaka boete eza mabe wana yo comment pesa conseil pour ba yebisi biso komi osambelo komi évangéliste ou bien deni non nazo pesa conseil. Oui, pour na bongo, parce que Jésus déjà est central, il y a nyos, c'est ça non nous pour na bongo, et puis ça pour na bolingo, il y a biso nyonso. Moi t'es dans le week-end, les arbres. Plante tous les ans, on a pas pas Bonjour président Modero. En fait, tout le monde a une émotion par rapport à Yaliwa et Pouloulou, tout ça mort du cinquantenaire. Émotion par rapport à Yaliwa et Pouloulou. Mais oui, il y a aussi un bâtiment. Ils sont tous les deux à Tébi, mais moi, je suis en tristesse. Tous en essai moté. Tout le monde ici, c'est mon bon ici, Benza, nous devons aller aux années. Donc, tristesse quoi. Par rapport à Yaliwa Naye, Balobé, c'est complicité à l'artiste, on résumé aux années. Non, je ne pense pas. C'est faux. D'ailleurs, après qu'on raisonné belé, dans Liwa ya Pouloulou, Marc Solé bimé belé. Alors, parmi les Mamasolo qui ont bimi, où ils sont forts, je ne pense pas que Masola artiste. Donc, Masola artiste, c'est faux, archi faux. Donc, artiste, jamais va ça la kepo babo Pouloulou. Ça c'est bien balobi Modero Kendagi na Kingaka tité tandis que l'artiste un subaki Kingaka tiko sepela tandis que ya bango nde kwaza okufa. Non, Modero Kendagi Kingaka ti. Il n'est pas participé. Si, est-ce que ceux qui ne connaissent pas, par exemple, les 26, toi tu crois que les gens qui ne connaissent pas, les artistes, ils ont changé le programme. Les gens qui ne connaissent pas, ils ont changé non, 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 non. Na côté wana bande kona biso ngana bengaka bango Rwanga biso ba umbu na bango vraiment pas comprendre biso ba tuka biso penza te ce qui nous dit les 26 il fallait à bala dengana ke libala de même dengue que d'ailleurs maman Olive a prolongé qui pour la coupe lundi il fallait tout na mardi même na kingakati bandoka pour nous bazalaki donc yango te mutu na moni oyo ko empêcher pour lengi nango ezalaki ba kabela biso to sepelisa ba famille na biso bonne année siko soki komaki siko ba mikolo yo auto prolonger comme mikolo yo siko bonne année bande ko ba kufa nzala et je pense pas ngoza la idée malamu donc ba vouloir penza biso te poto tika yo président Modero bojwana Pouloulou déjà mbala ebele mais pièce ni to gag ni marqué obi que moi na moi penaza bon joueur. Bon joueur na mona Pouloulou na Simekoli film mona koma na chaye Simekoli asantaki bena tanga mibenga ka monstre sur scène abana ko miyiba te azali ko miyeba te plutôt ki monstre azobenga ngeta ke metteur en scène nazo zinda na personnage na ye na senti bena il est monstre parce que ayaki ne loko moko boye o ebujaki mokili quoi babini yango. Voilà. Mais pour nos organisation, ils ont bien, organisation, ils ont comment? Ils sont organisés. Organisation, ils ont très bien. Trop même, je dirais les plus. Ça c'est bien, mais pour séparer, se séparer plutôt avec vous et la presse, Balobi, Fiston, ça, il peut qu'on a moi qui par rapport à l'organisation. Résumez les années par rapport à ça. Résumez les infos, tout na Balobi ou bien Fiston, ça. On va répondre bien. Modero va répondre à côté. Ça c'est bien. Ok. Merci beaucoup. Merci.
soutenir banda obandaki na odire na bacombien d'années osali na bilongo besepelisa yo loso ovandi otalobi bululu ya bululu amanke ngai ezalaki neti bilongo na bululu totourne na 2008 si je ne me trompe pas totourne na 2008 na ye na mama epela énormément pour pleurer Chico Pouloulou. Ben, je suis très triste, on a perdu un jeune frère, Chico Pouloulou. Je me souviens qu'il me taquinait souvent qu'il vit aux Oboyar au programming en Atoseka. Je lui avais dit qu'en 2020, c'est programmé, parce qu'à chaque fois que Nangala programmé, Azala soit en Angola, soit en Brazzaville. Bref, aujourd'hui il nous a quittés. C'est vraiment une tristesse dans le cœur. Que puis-je dire? Mes condoléances à toute sa famille, mes condoléances à tous les artistes comédiens. Bref, il est parti, mais il restera toujours dans nos cœurs. Comme on dit souvent, un artiste ne meurt jamais. Ses œuvres vont parler, bien sûr, à travers sa mort. En tout cas, merci Pouloulou pour tout. Merci pour ce que tu as été. Merci pour ces moments de fou rire que tu as pu offrir à toute la République démocratique du Congo. Voilà, s'il faut passer un mot aux artistes congolais qui sont restés en vie, parce que des fois, on nous apprend qu'ils ne s'attendent pas entre eux. Alors, je crois que c'est pendant le bas pareil qu'ils se réunissent, qu'ils se disent des mots, ils se disent des pardons. Il faut placer un mot par rapport à ceux qui sont restés en vie. Mais comme on dit, ensemble on est plus fort, seul on est faible. Aujourd'hui, il est important pour nous, artistes, de se mettre ensemble, de s'unir pour voir ce qui dérange notre secteur et y trouver des solutions, y remédier rapidement pour que certaines souffrances qui nous arrivent des fois ne puissent plus arriver. Donc je demanderai bien sûr l'unité dans le secteur artistique, l'unité dans certains de nos projets, paix à son âme. Je pense qu'en 2020, il y aura 1 minute de silence qui sera bien sûr adressée en la mémoire de Chico Pouloulou. Voilà, à quand la prochaine édition Festival Toseka? En 2020, nous allons organiser un grand festival Toseka. Ce sera dans les cadres des 60 ans de la République démocratique du Congo. Il y aura 20 pays qui seront invités. Mais il y aura aussi le Toseka Affrontement Quinois 2 que nous allons organiser en 2020 dans les cadres des 60 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo. Donc pour le moment, mes condoléances à la famille de Chico Pouloulou, mes condoléances aussi à tous les artistes congolais qui ont perdu ce grand artiste. Merci beaucoup. Matanga vraiment tu éviter impressionnant par rapport à Matanga. Pardon? Impressionnant par rapport à Matanga, par rapport à Batignon Sovaza na présence na. Par rapport à Matanga, ba pression ezara que tozana mawa. Parce que wa tiki biso azaki mutu munene. Azaki mutu kete quoi. Wa tiki biso azaki mutu munene. Tout le monde a baya boye. C'est que ça là ma cache peut bien quoi. Voilà de son vivant, est-ce que vous aurez peu chance de repartager cette moment à Chico Pouloulou? A tourné dans le groupe là, tourné plus ou moins 3 humours. 3 humours de Sokoti na Kwikwi Pongo TV au Mona et puis na Biso TV les caméras tout bas Alexandre. C'est-à-dire Azala qui frère pour moi. Souvenir nini ya malamu koza na ya Chico Pouloulou. Te ba souvenir ni non ngotanga ngote en tant que chrétien sont en tant que souvenir et pousser nga bena tanga mabena alors ils en ont utilité na bato ba la biso. Ndenge betili solo tanga mabena c'est que Chico Pouloulou pas aki na mabe. Papa. Jésus-Christ kuta betsa ba yekoli mabaku na mitema ebongo Chico Pouloulou. Jésus-Christ par rapport à makambo beto yo. Pena lingala ba kan. Moyeko bena abeti libaku boni boko mangana mabebo. Ba mikolo ba beta mabaku pona Jésus-Christ. Et bosco Chico Pouloulou azali mutuna mena makila lola ngai na yo. Azali na mabene belé fort mais ça n'a pas utilité au bétango déjà que c'est important tous les là Zamba battre la molimo alimbisi ko to sala ki mabe et puis aider les choses ko to sala ki malamu Zamba sele pe bolam. Et puis voilà un dernier message la famille et puis la famille artistique eux ils peuvent nous beau faire partir non. Dernier message Zaka cœur on est ensemble nous avons même morale tous les landeko Zambenda pesaka Zambenda joaka. Voilà, merci leader. La désobé yo. La désobé. On fait même les sobé. Number 1.
Oui, merci. So supe mingo tike pe bani. Ado. So mingo tike pe bani ngaba. Bango balembaka te. Nini kuna? Bolobi nini na ka bete bandela. La Gino là. Numéro ya Junior Koto. Bolobi nini? Sela nano, ke bana. Ba ko de la famille. Ba ko de la famille. biso tokoma mibange te tokufa lelo tokosalaka lisusu na kati na biso mo baartiste oyo totikali mpo pulu asaki toloba nesu eloko te naoyoka mawa naoyokela biso mawa oyo tozali totikali pulu akufi akei tomoni ebembe na ye eske ya biso bato baomona yango soki ata bato baomona yango te biso bato totikali tomizongisa kati na biso moko kozongisa kati na biso moko lisumu mpe ebomaka ngai nalobi te ke pululu lisumu nde ebomi ye me nabi biso bato totikali mpo oyo aza lisu na problème te problème etikali epa na biso tomizongisa kati na biso. Pourquoi Maman Kalunga na mbula moko au moins déjà 5, 4, 6 artistes comédiens bakufi na kati na bino introspection ni bosala? Non, kokufa eza likambo ya Nzambe ya likambo ya moto te. En plus biso soki boyeba ke tokufi mpo towana monde ya média bamenuisier mpe bakufi bachauffeur mpe bakufi lokwa baa na média te moya yebana eza te. Makalunga balobi baartiste comédien baza na bolingo te bolingani te il paraîtrait koyinana eza mingi par rapport à bamarché ya production yango moko koyokana eza te bamisien baleki bino na unité. Non toloba kaka bongo te bolingo tolobela na plus makambo ya liwa mais likambo ya bolingo eza nango normal po eza mpe na bible bato babandaki kolingana te bato balingaki yesu alesi bato mbisi me na suka baponaki barabasi donc c'est normal makambo ya bolingo ata so bato baolingana te c'est normal c'est la vie ya makambo tozovivre eza vie quotidienne na biso ya mikolo na mikolo. Sango mpe panzani balobi Maman Kalunga botikaki nanu depuis mortel olebo luka ndenge nini ya koleve corps ya ndeko pululu mbangu bokekinga kati bozwi baenveloppe bamosusu babinaki comme si bozalaki na pasi ya matanga ata ndeko na bino. Ana mokolo pululu akufaki la vie continue eza te ke mokolo akufaki. Ozalaki na kati te pulu ye moso azalaki ampe alinga azalaki na kati oyo babotama na pulu azalaki na kinga kati donc eza nango problème te vie ezocontinue pulu nde atiki mokili biso tocontinue. Biloba no soki ezali na bayetu batalo mokili mobimba surtout na ISA Congo Télévision. Nos condoléances, merci pour na bino bato soutenir biso surtout soki tokufi to tokufeli mais mingi botaka biso na baprière po na télévision na média toleka liboso bandoki nyonso bokitiste nyonso bato nyonso basara mabe alors mutu mosusu akolingo te ka oza envie poza na succès tomibatela tosingaka plus Saint-Esprit abombaka biso totambola selon l'esprit de Dieu. Bato ebele baotya tembeso eza Maman Kalunga kosa mo eloko mo bandima pena ya Maman Kalunga ye wana azali batalanga na TV mère na bango batalanga na TV. Merci beaucoup. Tanga mamna sala foni la mère la chi pour la Vraiment, je veux que solo là. Dans la telle là, nous commençons le caillou. On est bien, on est. Solo là. Voilà,
Mon pépé, au moins
Avancez, avancez rapidement, avancez. Avandi na Malili pendant quelques jours, ça vraiment est place pour la réflexion en fait. Comme on a que pour nous à la ligne, peut-être arriver dans un programme, un projet, un rendez-vous, mais nous allons permettre de à Tiki Bisso. Dans le bango c'est l'importance de la mort, mais ça fait mal toujours tant bozo kabana bato bozo qui na bango trop cher vraiment. Donc voilà. Raison pe ya komona na ngate peut-être na batu nyonso ba mitungisa mi ba moni ngate bato balanda ke émission ça na Aisha Koko le même jour na ye na butu na tongo mbala mo na sala émission na Aisha Koko donc voilà bayi bakinazaki mo libanda dia musa na biso de kutinga libanda et lelo bo moni ngana dans ensemble donc voilà quel sont ba souvenir bon pour Loulou au moni batu nyonso tu balobaka bolamu ya moto soka kufia mingi azana ba mabena epe oyo ngana yo toyebi yango toyoka tomona mele musubi musa mona na ete maza pe na ba bolamu na ye et pamba bolamu na moment où tozwa temps jouer na ye tozalaka bien et puis surtout soki tokutani non franchement aro kitana car mais ebini ye moka yebika nda bande ko benganga donc aza moto moko to ande bina kozala trop te chaque jour te to tika lo voyager na yete et to zala na scène moko d'être joie et puis yo yebika ki dans le comment er moko boye biso za ba courageux to zala malgré rose en actualité malgré rose la briefi malgré cause na ba tournage mozo se créer aux alaire moment libanda ninge zalaka ezo sala pe ke moi ba absence mozo na baninga beaucoup tanate mais présence na nga ya ko ya aza par amour ya ko yeba ke o ya kufi azang artiste lokola nga donc moko ya nzoto na nga ndelongwe nzoto mombezo kapasi donc voilà comme on a batebele basangani ezalaka mingi soki mona botami eza rappelle je t'entends à fête ton anniversaire mais le to sangani pour na kaya liwa voilà moi message fort na famille artistique mobimbe pour une famille na ye et ça nga pasta na zomona lelo oyo bakopotaneza makasi na bandeko musola mama ba site ce total mama ba site c'est 001 donc tozana number 1 mokonza bas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague télé loi sur le biso marambia Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana mama amnaona ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas Toyoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV donc à luta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total Victoria TV où il y a les boss les patrons JB Kumaluta il y a bino sida bilé la confirmer nana roboya donc biso tous s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana
po bolanda bafaire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida bilele na nenga indusa Victoria Iserta. Amen.